Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi a rendu un dernier hommage à l'ancien Premier ministre souverain maréchal Mobutu, M. Joseph Nsinga Uju, mokolo ya lelo na palais du peuple. Na site Kivu boyeba que base ya Monisco ezalaki attaqué na groupe ya ba hommes armés non identifiés na butu ya lundi 8 pe mardi 9 mars ya mokolo ya lelo. Na sport kuna boyeba que Asanga Balende amené FC Renaissance du Congo 2-1 na cadre ya championnat national Vodacom Ligue 1. Ba détail ya ba élément nyonso kopesa na bino na KNB News ya mokolo ya lelo o nazali na sengo ya ko présenter les bino. Mbotini Iliska Bozoni pe merci na fidélité na lobaki yango ne bandeli na Nord Kivu base moko ya Monisco ezalaki attaqué na butu ya lelo na ba homme non identifié bazalaki armé ezalaki bongo na baraka kuna na Nord Kivu na tosiata pour na ba détail. Likambo ya insécurité na partie est ya République démocratique du Congo ezali ko continuer ko pesa pasi alors que bakonzi ya mboka bazali kosala ba effort pona kosilisa buso banyoso oyo esalemaka kuna misusu kutu na mikolo eleki to pe ba mwa oyo eleki bautaki kosine ba accord ya kimia ba groupe rebelle ebele basaderaki na likanisi oyo pona kotika ba atrocité oyo bazali ko continuer ko commettre kuna kasi misusu balobi ten bango bakotika te butu ya lobi lundi 8 mars 2021, base moko ya mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO ezalaki attaqué na ba homme armé na Baraka na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na kondimela ba autorité locale ba rebelle oyo non identifié ba attaquaki base oyo aux environs ya ba 19h pe ba yaki ko tirer plusieurs balles pour na ko disperser bateau bazalaki pembeni wana bazali ko préciser que bilan pe ba cause ya attaque oyo ezali nanu konite selon ba autorité locale banquette ezali ko salema pona koyeba banani nde basali likambo oyo contacter na bandeko na biso ya rédaction ya 7sur7.cd mokolo ya mardi oyo capitaine Dieudonné Kasereka porte-parole ya armée na partie ya Sud Kivu oyo azali ko confirmer information pe azali ko indiquer que ezali bongo 2 hommes armés non identifiés pe bazalaki en tenue bleue bayaki ko bima pembeni ya base oyo pe batiraki babal dans le vide kaka boye avant que baya ko kima. Capitaine Dieudonné Kasereka azali ko renseigner que dégâts matériels pe humains ezali signalé na noté puisque banquette ezali ko continuer. Alors bazali ko continuer ko senga na ba groupe rebelle nyonso oyo bazali ko semer désordre mingi kati na bango ba signaki accord ya kimia wana donc ba respecter yango kasi na ba oyo nanu bazali ko yokate baebake forces armées ya République démocratique du Congo azali ko continuer ko traquer ba groupe rebelle nyonso oyo bazali ko semer ba atrocité na partie est ya mboka pe tangu bakozwama bakosibir regard de la loi na minute oyo bazali ko senga na population oyo bazali ko vivre na partie est ya République démocratique du Congo ba collaborer na la police pe ba forces armées ya République démocratique du Congo pona ko dénoncer ba mouvement nyonso oyo bakomona suspect pembeni na bango Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui rendre dernier hommage mokolo ya lelo kuna na palais du peuple l'ancien premier ministre M. Joseph Nsinga Uju o akufaki mokolo leki boyeba ke azalaki premier ministre souverain ya maréchal Mobutu ana mboka na biso bozo ba détail na élément o ya Nathan Siata. Ndenge ezalaki annoncé il y a 2 jours na presse présidentielle chef de l'État ezalaki prévu lelonde akende ko assister na ba obsèque o ezalaki organisé na honneur ya premier ministre na période ya Mobutu monsieur Joseph Nsinga Uju nde ezalaki mokolo ya lelo mardi 9 mars 2021 nde ba obsèque oyo ezalaki organisé président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na palais du peuple pour rendre hommage na ancien premier ministre Joseph Nsinga Uju.
sur place. Plusieurs autorités ya mboka bazalaki wana présentes. Pe na kati na bango ba président ya deux chambres ya parlement, premier ministre sortant, pe ministre des relations avec le parlement. Pour le rappel, ancien premier ministre Joseph Nsinga Uju akufaki mokolo le 24 février eleki na Kinshasa. Azalaki premier ministre na régime ya fait président Joseph Désiré Mobutu. Singa Uju a occupé ba poste ebele ministériel. Azalaki commissaire d'État, c'est-à-dire ministre ya justice, ministre de l'intérieur, premier commissaire d'État, donc premier ministre à Botama le 29 septembre 1934 en Sontin na province ya Bandundu. Asala ba étude na université Louvanium oyo ezali actuellement université de Kinshasa. Pe aranda ba loyaux service na République démocratique du Congo époque Zaïre. Na yango mokonzi ya mboka a se déplacé personnellement pour na rendre ba dernier hommage en tant que fils du pays pe pour na ba service ya malamu oyo apesaki na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. La présidente de la République pour la police que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Mokola lobby na marché Zikida pour inaugurer unité mutuelle financière ya Basi Afrique Mobimba o esalamaki lobby na cadre ya célébration ya mois de la femme. Bon na ba détail na élément. L'occasion de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars chaque année, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré la première unité mutuelle financière de femmes africaines dans le marché Somba Zikida à la ville province de Kinshasa. Selon celui de la communication et la présidence, coopérative financière au Ezagli créée pour valoriser l'inclusion financière à Basi P en fournir des services financiers na Basi au Bazali na faible revenu na la zone urbaine. Il y a que plus de 200 femmes déjà souscrire na ba services mutuels yango et Ezagli bénéficier d'un encadrement technique ya banque affluente. Première unité à Mifa Barumbu et Ezalaki inauguré l'objet na chef de l'État et Ezali première série à Mifa et pour septembre na ba commune nyonso ya ville province de Kinshasa pe na RDC Mobimba. Président de la République batalisi que président Félix Tshisekedi alingaki kaka pour encourager basi ya RDC et Afrique pour la commémorer basi battre davantage na tina pour atteindre indépendance financière et monde égalitaire au Bazali koluka na temps oyo ya COVID-19. Toza nesengo komona yo na mabele na biso. Toyambi yo président Félix Antoine Tshisekedi. Tosepeli ndenge boyeli biso mifa. Mifa esunga mabota na biso. E renforcer mumbongo na biso. Po biso pe tosunga mabota na biso. Tosepeli papa. Kotika bango te, sunga bango, soutenir bango, mifa ekoma munene. Tosepeli koyamba yo papa. Tosepeli, merci beaucoup président de la République. Kinshasa et l'équipe partout. Tout la célébration et la journée le 8 mars pour la commission que première dame de la République démocratique du Congo madame Denise Nyakero akutanaki na nouveau premier ministre Sama Lukonde mukolo ya lobby ezalaki bongo pour na plaider place ya ba maman na o etali bongo nouveau gouvernement ezali koya boyo na ba détail na élément. Première dame
la République démocratique du Congo a plaidé par un nouveau Premier ministre pour le respect à parité homme-femme, la formation du nouveau gouvernement aux Kozilama. Madame Denise Nyakero Tshisekedi a salaki plaidoyer na mokolo ya lundi 8 mars 2020 na cadre de la journée dédiée pour le droit de femmes ye ayambamaki na Premier ministre Sama Lukonde wapi basolelaki sur participation ya basi au sein ya différentes institutions à Namboka na biso mingi na baposte ya la prise de décision. Na même occasion, Premier ministre Sama Lukonde a profité na occasion moko wana mpona korendre hommage na basi nyonso ya mokili mobimba mpe aencourageaki bajeune fille bazala positive mpe batravailler dur mpona se faire accepter na milieu professionnel. To rappele que chaque année mokili mobimba bacélébraka journée internationale de droits de femmes oyo ezalaka bongo le 8 mars mpona année oyo thème retenu ezali bongo leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 oyoki Kinshasa eleki partout. Baltesco ezali ko continuer ko servir bino partout na ville province ya Kinshasa ko zo ba produit na ye wapi bona na ba détail na élément oyo esika ko somba ezali partout toza na wenza matete oye pa distributeur na biso ba bengi papa succès Ramat oye na wenza rond point ngaba tozali na maman ba bengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala et pas ya magasin na somo Betosco ezali oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur à Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na yesele muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa eleki partout. Est-ce que ezali possible to pe ezali malamu que na musique chrétienne babwaka bato to pe ba dédicacer bona na réflexion o esalami na Beni Mambi Pepegi Ilunga. Na kati ya mboka na biso phénomène mabanga ekoma kozwa ampleur makasi tomonaka yango mingi epai ya ba musiciens ya mokili me mikolo oyo tokoma komona yango pe na kati ya musique chrétienne alors que ba musiciens chrétiens ya kala babandaka koyembelaka kaka nzambe sans mabanga na yango motuna etunami boyi. Phénomène mabanga na musique chrétienne eza mabe to malamu donc c'est-à-dire eza nango remerciement donc na mona rapena libanga eza nango mabiti donc c'est tout eza remerciement kaka ya mutu ya ko reconnaître na ba bienfait et puis ba valeur o ya mutu koyembela nzambe eza malamu mais kobwaka mutu na musique na nzambe eza malamu te ça permet parce que musique chrétienne eza pona koteya ba chrétien eza pona kobwaka ba mabanga pona batute kotenga bakomba batute eza pona lokumu na nzambe pona koyembela nzambe ce n'est pas permis kobwaka mutu o monsieur Gauthier o monsieur Tonton na musique ya nzambe eza ka pona lokumu na nzambe pona kochanza lokumu na nzambe musicien chrétien batika kobwaka batu na musique ya nzambe bayembela nzambe na ndenge sengeli koyembela nzambe mais babwaka bakombo ya batute o Tonton o monsieur bayembela kaka nzambe libanga le seul libanga za permis la musique chrétienne à combat Jésus ah yango wana na permis soko zuba sera na suba kunda sister baboka batute o le fait partie la banda musique sika atira baboka mutute o le ojo ba couple buloba ba couple kibala baboka batute no boka combat Jésus o azo boka combat mutu ezali business yako pala eso boka beda shula ozo beda show chena na clip na nzimbo nzambe ozoli na ya peso mongo ozui mudre Eric Mandalo chera clip na nzimbo nzambe ozo a besoin là pour nous avoir na libanga na musique chrétienne eza na place té le seul libanga za permis za kombo ya Jésus soko boyi kombo ya Jésus wa debi ozo mela nzambe soko nzambe nzambe pambola frère na ngai wana matolo bazino ba catch e ba dira zino ba catch na clip na bazo ba catch na clip wa si pour la personne ba catch ya matolo ya libanga mbongo libanga ya la musique chrétienne botika mabanga
bozonga na ntango ya mission ntango ya kala totala bakantique na baeglise na biso balivre mo boyemba ya nzambe eza suste ke yo orchestre yo sur instrument banobwaka bato non bobungisa bana nzambe baobunga banga bolongola nzela se débat kwa mise chrétien donc toyebana te oyo mise chrétien oyo mise mokili nde bango banda kokabula bango nyonso bakomeli eloko moko tozalaka na bango bakomeli eloko moko oyo nani oyo moluba oyo ayembayemba pamba baveste batia baveste pampamba na bane oyo bamuta baveste oyo soki mike wana oyo vrai businessman na musique ya nzambe tozalaka besoin te biso bana nzambe tozalaka besoin bateya nabebisaki nzela mo boteyi ngai na musique na yo na se repartir nasengi nzambe bolimbisi mabanga tuka tozalaka besoin te neti ya musicien chrétien moko ya mboka na biso toyebaki personnel makufa papa ale moloto ya président ya groupe Gaël depuis abandaka musique na ye ti ye akufi natikala jamais komona na baconcert ya sanjola to mpe na baanniversaire ya groupe Gaël ke abandi misiki boye bakoma obwaka boyeboye nono ezalaka te ye alobaki aza musicien mpo na nkolo mosala wana eza mpo na nkolo et donc musique chrétienne normalement libanga ekoki kozala te nazo déplorer comportement ba musique chrétienne ya mboka na biso précisément musique chrétienne musique congolaise wana eza mabe makasi boyeba ke phénomène mabanga na musique chrétienne eza mabe po ba musicien chrétien bayembelaka nde nzambe bayembelaka bato ya mokili te donc il faut bakumisaka kaka nzambe mokili ya likolo na se po sans ye biso toza rien et non bato ya mokili Kinshasa eleki partout. KMB News Bilingangeli, première chaîne d'actualité en information kasi ezalaka na lingala en continu nulle part ailleurs bilengi toujours ya kitoko to proposer bino ba extrait ya ba émission oyo. Je me sentais maintenant, oui, vraiment, naza essouté. Je ne bougeais plus. Au contraire, physiquement, ça se faisait aussi comme ça. J'étais seul dans le naye ko esprit vraiment ko ndiko balanga naza nzambo a bomba kayo naza nzambo ayebio na bombio bandala mama na oti na tango ko banga le côté malheur ko comme se ngai na pesa ngote malheur ko abani na sko ko belanga makam tango zo baboma bi na ju pema na yo na zo ngisi na longoli bombo bande ko yo kakati na yo na longoli yango donc j'ai senti la mort. Ameninga ya mbili zote sana ekufa eyeko babo moni bone eza likolo na yo nde vie na yo eza précieux mais na zongi celui yango nde na moni yango ezongi tango ezongi pe masko ya bomoto sene ezongi na santé na pombo na bomoto na sauté na longo na kiti mama azali na porte ndako na sauté ya tunani na bimaka moti comme on a moyen là sur ça je me suis dit que non là c'était par là mais dans un don il y a limbo la scoba bandoto ah ok place parti à wana là jusque coup de disque vous comprenez que non il y a un esprit qui cherchait chaque fois depuis j'étais enfant m'utiliser mais je ne savais pas comment entrer en connexion là y on va dire que bon non mon pasteur moko parce qu'il n'en doit prier l'église moko Emmanuel na quartier salon na pesi ba comme non so mboti tant qu'est-ce que pas est-ce que c'est facile non l'esprit le bouilli au moins en moutouté na vie mais comment na vie bon na on l'a pété na 10 minutes c'était beaucoup na lali oh là alors na ika ko expliquer au makamio somoni et maintenant abandi ko expliquer ngai talela kisaki boy talela kisimoni ndoto ando monana c'était ta vie na yo ba chaki da mabeli bo sa vie no babongisela ki oni kufa et bonga ngai parce que na pona kiyo na longola kufa wana et na otambola na yo abandisiko ko bana na pena relaxation mo kamuni ebele mais na zana 5e des humanités conscience est qui un peu faible encore pour saisir makambo et on a été tantôt dans le moto il faut encadrer moi ça encadrer parce que langage mo wanzambe na yeba ki mpeni mala muté na 5e année mbali boso na vie na gêné mbali boso na vie na gêné na 5e donc balambi mafumba boye test bandaki balambi mafumba boye natali fumba na biti 18h 15h 17h na continue na prier na 4 na bino
Tato petit boyo les gars bali bien na pas mener la concentré. Donc titi 18h beti malamu juste la cela vous donner juste maman faut les bandolité maman na zui na lieu na bi na comme ici 18h donc mais de Gaulle jeune wana nani atsaki au génie non nous est poussé par cette voie là on a au Tikesani et guidé donc on est obligé qu'il faut au génie il y a on comment est-ce qu'on orienter ngai après on est comment bisanga makam après on dit que encadrement et peine bon on a si pas encadrement il y a moto côté soubuleke oh mais la fait jeune 5e des humanités encadré à zate tu voyez-vous maintenant difficulté de jeune donc na koma ina bima boy na bimi na via ba série tant on a une zonga boy ngoma na lula ola la beauté il faut prier vous êtes obligé il faut prier ce qu'on a dit bon quand Yesu na commencé pour benir quand non mais je sentais comme papa moi va peiner là mais bousculer à tout moment chaque temps à orienter donc il m'orienter donc à zone où la carte m'a non le Seigneur souffre quand il vient nous enseigner. Comportement ya ba jeune garçon bazalaka boye na mwasi ayebi kobotola ye biloko nyonso asombelaki ye et intéressé quand benyozi ya mokolo na lelo bolanda ba détail esalami bongo na Beni Mambi pe Peggy Ilonga. Lelo na mboka na biso tokoma komona ba relation amoureuse de partout mais kokabona ya ba relation wana nde ezokamusa biso makasi okomona mobali soki akabwani na mwasi abotoli ye biloko nyonso asombela ye neti ba téléphone bilamba donc nyonso en général na exception ya iloko te okomona pe soki fille aboyi kozongisa biloko wana mobali akobanda komenase ye obeta ye na banzela likolo ya biloko na ye na yango mutuna etunami boye eske comportement ya mibali oyo bazalaka soki bakabwani na mwasi il faut abotola ye biloko eza mabe to malamu bapona nga normalement nasepela na bango te pona liboso tant tolinganaki y avait l'amour tant relation eza lisu te donc amour tobanda partager pour la première fois il faut tozala nango eno ke so tokabwani okoma kozwa biloko nyonso to oyo obotolaki ngai opesaki ngai okomi kobotola donc mpona ngai asepela nango te wana eza amour vraiment te en fait dans tant tolingani osombeli ngai chanette téléphone makabelo bamapapa bilamba pourquoi so tobebani kobotola yango donc eza kitoko te mpona nga mpona bana mibali basalaka bongo en fait eza vraiment raison te sampa propre ya kosala bongo soki ozala mwasi boswani ou soit bobundi obotoli biloko ou soit bozalaki na ye bokabwani tomoni na nzela okomi koluka obotola ye biloko donc eza bien te botika mibali oyo basalaka bongo bon mpona nga vraiment na considéraka bango baza sans manieur wana eza bacomportement moko ya immaturité olingaki mwana bato bovandaki na yo ensemble na mabe na malamu yo mpe osepelaki na ye babesoin na yo ya nzoto yo mobali mwasi abanda kokokisa yango mpo biso mibali tolingaka mingi basi ka mibali ebele balingaka mingi basi mpo na intere ya makambo wana mwasi asatisfaki yo na babesoin na yo po mwasi obozwi problème obotola ye babiloko oyo osombelaki ye ezalaka immaturité moto aza mpenza mobali mpenza asombela ye mwasi telefone asombela ye mwasi lipapa sakodo akobotola ye te asombela ye mwasi montre wana basouvenir kaka bolingo akobotola ye pourquoi yo mpe mobali otika na basouvenir nebele ndeti conseil na bapesa mibala ndenge wana batika keno obandaki kovivre na mwasi keno bokabwani alobotoli ya biloko oyo osombela ye eza basensi mpo na ngai conseil na bapesa bango batika eloko wana mibali oyo peut-être bautaka mboka ndenge basalaka makambo ndenge vrai kino akosala makambo ndenge wana wana vraiment somoni moto abongo seke a mobali moko boye vraiment na te so nakokalifie na ndenge nini mwasi okate bilamba mpo bolingo sili non bolingo d'abord eza confiance ntango osantiki eza esute esili bokabwani calmement ata okati bilamba obotoli bakabelo osali ntina nango eza nini mpona bandeko oyo ya mibali basala biloko wana faut pas kosala yango parce que eza na importance moko te donc na bato oyo basala eloko wana vraimen na conseil bango basala yango te eza na ntina moko te
otumba bilamba okata ye bajipe osala boye eza na importance moko te en tout cas batika basala yango te eza mabe makasi parce que aza motu bovandaki na ye ozomonaka eza mabe soki makambo esili tika ete na biloko eza nango c'est rien eza importance moko te en tout cas bandeko basala eloko wana basala yango suti parce que eza mabe comportement ya mibali oyo bazalaka soki relation esili abotoli mwasi biloko nyonso ezali mabe makasi po biloko wana osombelaki ye ntango bozali na relation ça ne sert à rien que obotola ye yango kanisa ata eloko moko ya malamu oyo mwasi wana asalela o na vie po après l'amour ezalaka nango guerre te vie eza compliqué oyebi te mutu akosunga yo lobi na yango salaki ba makasi mpona o regretter te un jour Kinshasa eleki partout. Tosi sélection lelo na sport boyeba que na cadre ya championnat national Vodacom Ligue A Sangabalende a gagné qui FC Renaissance du Congo na score ya 2-1 et puis bango bakoti bongo na classement national reportage ya Nathan Siata. Que monsieur Annick na cadre ya championnat national Vodacom Ligue 1 Sa Majesté Sangabalende a s'imposaki devant Football Club Renaissance du Congo na score ya 2-1. Isalamaki mokolo ya lundi oyo 8 mars 2021 na stade Kashala Bonzola pour la compte ya 16e journée ya Ligue nationale de football. Et pourtant ba Orange ya Kinshasa ba fongolaki marque grâce na Kikwama Mujinga na 16e minute avant que baloko baya ko égaliser l'entremise ya biloko Andi na 21e minute. Peba ko marquer but ya victoire na bango grâce na Badiba Kempongo na 69e minute. Succès oyo est propulsé ba 100 et or na deuxième position avec 36 points na 16e journée na bango derrière Mazembe pe liboso y avait club Oyazali na 35 points. Kasi pona ba FC Renaissance bango ba tikali kaka na 6e place avec 25 points na 19 sorties pe na kati na yango bazali na 6 victoires 7 nuls pe 6 défaites. Sangabalende akoyambama na ba Rangers le 14 mars Oyazali koya tandis que FC Renaissance nde akoyamba Blessing Sport le 17 mars. Kinshasa et équipe partout. L'entrée de la Juba des réparations. Monsieur l'arbitre qui siffle le penalty. Et c'est bien. Édition à l'ESILI, merci Namino Bodbopesa Kinga, attention, puis Bolanda Kinga partout dans le monde. Merci l'équipe technique et rédactionnelle, il y a KNB News, que Nassima Caméra, Isaac Bongo, Hervé Zaka, réalisation, ici Mama Kina Timothée Kayembe, supervision, ici Mama Kina Nathan Siata et Bongo, coordination, ici Mama Kina Yemoko, Jimmy Mokendi, Nala bien, Tokutani Moko, Zali Koyana, Souci Moko. Yako servir bino toujours davantage, toujours d'une manière professionnelle. Tokutani mukolo ya lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.